Merci la République démocratique du Congo, merci beaucoup Bana Poto, Boningakota Labiso en direct il y a diascongo.com. Ezala bande konabiso na kati ya batani na H télévision ya ingénieur Rapi Kalulu Mangombe. Ezala bande konabiso ya Desas télévision à Kinshasa et pas ya Yemoko le boss Papi et Konzo na pesio vraiment bambote en direct il y a Poto. Alors Lelo, je crois bien c'est pas pour la première fois je vais recevoir les conservateurs des titres immobiliers Willy Bosso, Bolanda qui émission dernièrement, tout ça là qui n'a qu'à Kimpese. Et aujourd'hui, tu es à la sousou. Nayemoko le conservateur Willy Bosso na katia Bruxelles. Donc Bruxelles, Moka Kitoko na katia Bandeko Nabiso Banoko ba Belge. Ninyango Willy Bosso ayeko salawa akobeta la bidon solo. Et puis nous allons parler aussi Nao Italie la sécurisation Nao Italie vraiment ba mikanda ya balupango. Parce que awa na katia poto sécurité za ya makasi na katia ba parcelle ya batu to balupango batu. Nous souhaitons développer avec les conservateurs des titres immobiliers Willy Bosso. Alors Willy Bosso, bonsoir. Bonsoir Papa Lumbaba. Santé Kitoko. Oui, Nangolu Nanzambe ça va. Vraiment. Après qui me peut se tenir au coup de la à Bruxelles. Bon, yo yebika ka Hermoko koya kopema ba recherche personnelle pour na koye bandeni ya ko bongsa musalo to salaka donc soko lokite oni koye baté atunka okoza en espérance au sala musala te. Yango de temps à temps na ko senga congé na ye nanga na poto na ye ko tala ndenge ni bandinga baza ko évoluer comment ba mindele baza ko sala sécurisation ya ba titre na bango pourquoi pas biso na RDC to ko sala yango. Alors Willy Bosso concrètement, oui, formation, comment les conservateurs. Yo yebi donc bana bazala awa. Na ga otala bana na yepe na cadre ya santé nanga na ye check-up na yepe na cadre ya formation personnelle c'est-à-dire ko tala ba livre ni na ko tala ko somba ko kota na kati ya internet tamboka oyo pona ko mona nde na ko améliorer musala nga na salaka. Alors, na bande ko tu bazota la biso na mona ki dernièrement uta ko tia batu na mpozo wana après po ya mpozo parce que yo mutu zoko kamba yango. Alors, ezoko evolue ndenge nini population ya mpozo ba sepeli to comment? Bon, Lumbaba omoni ngana za mutu malobate, je pense que l'aide sala ke mission na baki pona ko rapprocher ba administrer vers l'administration pona ko aider batu. Tala ka bureau na nga eza musika na Kimpese. Mutu alongwa de Matadi, d'Impozo, ti Kimpese distance za molai. Yango na ngaki ko rapprocher bango na sala ki bureau na Mpozo pour permettre bato baza na Mpozo o baza na ba parcelle na bango ba ya pembeni administration pour baza la sécuriser, c'est-à-dire baza la enregistrer à ce que to banda ko yeba ko tala kaya mutu na mutu asombi mapango na ye asombi lopango na ye document ya ko zo yango na tsaki bureau wana pour na faciliter bango do bureau ya facilitation on a sala ki mingi baza na sengo ba sepeli parce que bada ko mona Tokosala ndenge lokuta bakoma ko yawana Willy Bosso ache baza lokuta je crois bien c'est quoi éclaircissement et monani. Mais yo moko monaki ozalaki wana na prometaki bango ezaka évangile malobate ezaka ba évangile ba acte. Donc moni moi bureau de tché bureau ya représentation à conservateur. Il y a tout un service donc c'est comme un petit bureau ya conservateur wana na kati Mpozo pour na ko faciliter ba tout oyoyo baza aux alentours ya Mpozo baya mutu na mutu aya aye bandeni ko s'enregistrer aye bandenge nini ya ko zo mikanda na à partir sur place na Mpozo nde na salaki bureau wana. Alors comment évolution na kati ya Lofu na bana Kimpese bakotala parce que cette émission va passer aussi à Kimpese comme aux Zawana na ba télévision Zawana na ebito ko pesa bango message nini bato yo okambaka. Message ezali kaka ke tala na mboka ya poto tuza kotambola tuzomona ba avenir za respecter tuzomona ba conflit ezalité alors ce qui peut biso tozana volonté wana cela veut dire ya ko copier oyo za malamu toye to moni baninga awe eloko na eloko eza na place nango donc Congo ya lobby ezabiso ba jeune yango mona za ko lancer appel na ba jeune ni surtout na place oyo azali azwa musala na ye au sérieux. Cela veut dire que mutu na mutu a se spécialiser na domaine oyo azali parce que toyebi lobby te yango moni na kotambola na kotala surtout na musala na o na salaka musala oyo eza ya facilité. Gérer la terre ce n'est pas gérer boulangerie. Gérer la terre, c'est pas le roi gérer garage naïe. Gérer la terre, c'est Dieu. Parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de gérer
là où il est venu. Parce que Moutada produit à Mabélé. Alors, l'air va pécio gérer à Mabélé, alors il faut senga sagesse mingi à Nzambe. Parce que le dossier mingi tokuta na dossier à conflit, au cas avec sagesse. Au cas avec plaisanterie, au cas avec sentiment, mais il faut qu'attendre avec équitabilité. Donc avec équité. Donc il faut la mouvement aux églises au milieu du village. Ça veut dire au Goyoka, les deux parties, au conseiller bango, au concilier bango. Parce que dans souka na yeb sarabatu, voya tribunal les gens voya solution terre. Parce qu'il y a un adage de l'Obaka, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que le lobago peut ça au jugement, au jugement. Mais jugement peut être moko sur les troubles hors de public, tel ça jugement. Jugement au télément, babi non, bat bakum ko kufa, bat bakum ko bunda, to beto fana non to yokana. To zong suna palabre. Ya o moninga na senga bato mingi ngwizani. Bafanda to yokana, eza mabele, to ko kufa, to zonga na mabele. Mutu moko te bakunda avec ceux qui 30 hectares. Bakunda avec 1 hectare. 1m20, tant que je suis exagéré, 1m40. Alors à quoi bon pour un empiètement, c'est simple, tout ça, tu fanda, tu yokana, tu sololi, ce qui ne connaît pas, tu yokana, tu yokani, a fouti métrage à mouké à côté de Nakati, a fouti ango, a zonse lombongo, qui m'y écoute. Alors parlons un peu de la sécurisation, parce que bandit déjà kokota kuna, ndenge biso Nakati a poto. Neti awa pe na somba lupango nga awa na kati ya poto na mona kata discussion mon côté o mutu moko ko yawana melumba bawe seka osomba ki wana ezalaki ya mutu awa makambo na ezalaka te dotango moni déjà l'état to cadastre affaires foncières ya awa ba pesio ba document parce que avant ko to banda ko to ko kende o ko le kana na notaire a vérifier na ba makambo nyonso ke lupango yo vraiment eza libre tango yo zo sombango en beau et difforme là la pongi na yo ya ba bébé mais comment est-ce que na biso kuna kaka batu ko swana kaka batu ko bunda kaka batu boye nini ngo to ko sala poto zwa pe kimia oyo eza wana kata ba Europe po yo moko po yaka lumba na kasnisi ke na Kinshasa to bandaki o bazo benga ba numérisation o bazo benga sécurisation ba titre au moni poto eza sur tous les plans poto eza cadastré poto eza o ba benga ya la cartographie. Dans une cartographie... C'est quoi la cartographie? Il fallait expliquer aussi les téléspectateurs. C'est très important. Cartographie, quand on fait la cartographie, il y a le cas Belgique. On a un site, surtout on a un plan. Et tous les numéros, ils sont dans et vous ne pouvez pas tricher. Par exemple, Lumbaba, on a un numéro 14. On a venu Charleroi, au numéro combien? Dans l'hôtel, on a un numéro 30. Donc, en France, on a un nombre. Alors, on a une cartographie, on va la numérisation. Donc, toutes les parcelles, elles ont un numéro. C'est dans les Katia, il y a planche. Alors, moi, je vais tricher, exactement. Donc, si on tricher, non, monsieur, cette parcelle, c'est occupée par M. Lumbaba. Et puis, c'est un numéro. Alors maintenant, tu as malembe na niveau à Kinshasa, na niveau à Lubumbashi, bazo ça la déjà la sécurisation des titres. Donc, mutuna comme ko chapso na ka système moko mon a ton GPS autant pour la GPS ndeni. Mais na Kintoko ça na ngote parce que tu as la numérisation na et bandi ya moké. Alors sur le plan il y a Mboka, non to ça dit cartographie. Et là bah ça la cartographie, il y a Congo démocratique. Au moment na siko ba superposition des titres et aux alatés. Tricherie et Rosalate. Parce que nous sommes centralisés dans le fichier Moko. Là, par exemple, Willy Bosso. Et Gobimisa Mbala Moko, situation Willy Bosso. Aux hommes, on a pote zali. Il y a jamais le pan on a zomona. Comment tu as trick à le pan à battre? On a expliqué, on a affiché déjà et qu'on a Charleroi, il y a autant de parcelles. Dans Charleroi. Et sur autant de parcelles, tu es propriétaire. Tu es Charleroi 30. Non, c'est un hôtel Ibis. Style. Vous comprenez? Yango moni et l'autre que non malembe na mboka na biso yango wana. Alors l'air tu arriver comme ça la cartographie, tu es comme ça la numérisation ya ba parcelle ya batou. Alors allo bye bye les conflits fonciers, bye bye côté kapanga batou. Parce que l'air tu dans la cartographie c'est simple. Et pas la biso batou ça comment ça dit grattage à plan.
OK. Hein? Dopango na yo ba gratter. Ba longoli numéro na yo, ba tie numéro mosusu. Alors l'air tout dans le système de numérisation, tout dans quand il y a plancher, oh ba rotia ba donner nous surtout. Et ça déjà na kata disquette, oh que changer en DN. Moi ça la faux et vous allez ya au monde ba kota on a ba ko tricher parce que ba lobi que d'Afrique nion soko ya nango pas. Mais non, ba copier la poto hein. Avec comme en Afrique dans la poto. Sécurisation et dans la poto. Pourquoi pas à Badoro tricher? Sinon à peine à tribunal là bango. Je suis allé deux fois. Je suis allé deux fois au tal. Hein, na kena kaka, lokola mutu na kena ba tribunal la poto na Bruxelles na ke au tal ba conflit foncier na kutu na ngote. Que oh non, ba bazo la mapango o ateke lopanga muninga tout et tout bon. Et dans le cadre de recherche personnelle parce que moussa on a salaka. Parce que les conservateurs il est lié na cours des tribunaux. Pourquoi tu as lié? Parce que c'est nous. C'est notre service. Biso to kendara na ba parquet na ba tribunal pour éclairer la lanterne ya ba juge, na ba magistrat parce que c'est nous, biso to ba expert. Alors ceux qui biso to kei ko éclairer bango te. Bango parce que droit pour ça la droit il faut qu'il y ait des preuves. Pour condamner, il faut qu'il y ait des preuves tangibles, palpables. Sans cela vous ne pouvez rien faire. Ya omoni Moussa na biso to za lié na cours des tribunaux. S'il y a un conflit ba benga les conservateurs ba demander yaka sikoyo. Ça l'expertise nayo donc toujours peut ministère nayo pour démontrer biso comment on peut pallier, comment on peut chercher une solution na 2-3% dans le conflit. Il y a au monde toujours ya boyer to kotala to kito tambol na kena ba parquet na bango na kena kotala pe comment ça se passe na ya biso. On trouve un conflit moko foncier et société. Il y a au monde on a zongo ga na ibandela bi que non je salue en passant mon ministre. Le docteur Félix Kabange donc na o peza ko sala. Ndenga zo landaga lokolo ba prédécesseur na ye. Oh, tout ça, est-ce que la sécurisation des titres au bateau ça et ban na partie à Kinshasa bateau ça là on a bureau on est allé mutozo kende ozuiboye ba qu'est-ce qu'on pour la numérisation pour la cartographie pour toyer parce que comment minimiser des conflits fonciers. Est-ce que vraiment la mboka na biso ndenge tout il est dit au comme on a petit biso to kufa après est-ce que na mikolo yo est-ce que na ba année et qu'on soit combien de temps lumbaba on a epsolo même na poto wa ezalaki boité hein chaque chose est au temps. Et dans le rôle à moi, c'est bandi zemi et bandara zemi et semaine. Et comme ils aiment 1 mois, 2 mois jusqu'à comme là 8e mois, 9e mois, à quoi accoucher. Donc le développement ça prend du temps, c'est un processus. Et bandi, mettons on super biso de ressources, ça monte mais génération au baroya, barolandaka, ndenge bandi ba continuer sur de tali guerre à 40-45. Il y a un des salaires qui poté bonga. Développement poto et bandi révolution française banda quand oyebi na bo tanga date mais c'est pour te dire que ba banda révolution wana jusqu'à preuve de contraire lelo bazate donc le les agi idéologie mo batika ki malin ba pas de tortue ba ça donc ndenge pe bandi na Kinshasa et que na Lubumbashi bon toujours croire parce qu'on est des chrétiens toujours croire que na mawa nzambe et bonga un jour peut conflit et aussi là. Le long on retenir yo mingite na kati ya Bruxelles kitoko parce que on a déjà bozo sala déjà ma formation na bino ya kitoko na ko kutayo. Alors pour terminer, il y a aussi beaucoup de conflits na kati ya province na biso ya Congo central, il faut tolo belango ba politiciens ba lingi ko yokana te, ba politiciens entre l'opposition na bato majorité présidentielle les ala bato yo bazana kati yo en tant que engagé la République. Conseil Ninokoloba. Lumbabao eloko ezangi oba benga ka koyoka nezate parce que dialogue c'est au centre de tout. Parce que le loyo na pes exemple kaka moko ya muke nakata ndako. Soki maman na papa bazoyo kanate batu bako souffrir ezali bana. Le loyo soki majorité na opposition bazoyo kanate batu bako souffrir ezali peuple. Mais eloko eza plus eza capital. Na moni on a poto, oza na gauche, oza na droite mais primo ezali intérêt à Mboka. Et c'est ce que je demande. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'entre pas dans la politique. Parce que là, il y a qui kuna la simananga, batumsu baleki na ba télévision, bakebeta batu na ba TV, bamsu bazo finga ba konja Mboka. Bon, nazo yebate vraiment nangna lo baneloko moko eloko eleki koyokana ezate parce que c'est que moi je demanderais à notre province toyokana. Tous à l'opposition, tous à la majorité. Tous longola bakere la pamba to pe sa main forte na mutu o azo kamba biso parce que le loyo papa na yo ataza ndoki mais aza papa na yo ataza moyibi ba changeara papa te mais le ko za le sengo mingi l'air bo fandi bo yokani boko ko aider papa pe atambola bien mais ce que je veux demander
et loko ezangi koyokana parce que l'air to koyokana province OK liboso mais l'air to kotana ba guerre o ezana ngo ya tina moko te ole province que de liboso moi province que de liboso et kozala de ce que je demande ça ne sert à rien ya ko fingana ça ne sert à rien ya ko bunda mais c'est que plus tous à la soudé tous à l'ensemble pour mboka na biso et bonga lokola ya baninga ah peut tout mona te tout mona ba à gauche ba à droite mais ce qui est plus important c'est l'intérêt ya population alors l'air toujours yo kanate toujours au katana population peut souffrir. Car la même population, on a la pauvre population de Obaroya qui voté Batouana pour pas la colober la bango. Mais ça a été coloba, mais avec les actes, avec les actions. Parce que les aux au finga, vous avez empêché le développement en Mboke Kende Liboso. Mais ce qui est plus, ils ont toyo kanabo fond ensemble, ils ont Mboka na biso. Biso na biso ba Congo. To bongo sa place nini? Place nini za ko beba, to bongo sa parce que ça ne sert à rien. Bon, on a été mutu musu soirée à bongo sa Mboka na binote. Mo pa ya bongo sa Mboka te. Muta bongo sa Mboka za ka mona Mboka. Alors to pe sa chance na biso place mabe ezali to bongisa place koyoka na ezali te to cha koyoka na to simba na ensemble pour lobby ba ennemi na biso ba comme la confusion parce que batu muso balingaka nini babi batu na so basangani ba osala bien mais alors pour to panza bango to sala ndeni to sala na sima ba o to za ko tirer ba o to za pena sima ba o to za ko tirer ba ngolo moyen ba kutana ba fana ba solo là et gozalate et c'est que moi je vais vous demander mes aînés. Je vous demande une seule chose. Aux en opposition, aux en majorité, tout dans l'église. L'église, basenga abiso koyokana. Basenga abiso kosolola. Basenga abiso pe kolimbisana. Et moi, je saute les premiers, je demande pardon. Ils en majorité, ils en opposition. Tout ce qui s'est passé, je vous demande pardon. Pardon, mingi toyokana pour province nabiso et kende liboso. Merci beaucoup, ça c'était vraiment la dernière parole. Il y a le conservateur des titres immobiliers Willy Bosso, Tozalande Nabo Lingo, Tozalande Nabo Yokani, Yangonde Kosala était province Nabiso, il y a Congo central, et Kendeli Bosso. Alors je ne sais pas ce que vous appelez le mot de la fin pour la Tikanagayo, Ozonganayo, Nandenga Sengo, Zapena Bandekwa, na Poteuse à la peine Afrique, au Kopé Sapé, Bambo. Na mot de la fin, na Zope Sambote Mingi, na gouverneur Nabiso, il y a Congo central, Papa Jacques. Yao Yangwana Jacques Mbadou Sito. OK. Yende premier citoyen ya Congo central, na dope sa embo tena maman na biso, na baluki pe na ngambu ya assemblée provinciale, na dope sa pe Koulout na biso ezali président ya assemblée, na dope sa embo te maman Fulu, te papa Nsimba na pesi no bote, Nzungila na pesi pe ba ministre provincial surtout sans oublier mon ministre affaires foncières na pesi mbote ya minga za kolanda ngai donc pesa kombona ba yebié na boyi polémique na bika ministre na ngai affaires foncières voilà donc ba ministre tout po ba no senga na pesa ba komba ministre surtout donc na pesi ba ministre nyo surtout ya Congo central na pesi bino mbote voilà et donc on a senga bino bozala kaka lisanga to bundana po province na biso et kende liboso merci na ndenga omoni misale bandili malgré banzele bebaki mais nako simbana malembe bakobongisango malembe pe ekobonga donc na bosanité à tous les amis collègues conservateurs na pesi bango mbote na pesi pe mbote na batu na ngai ya songololo na bosanité na bureau na ngai ya Kimpese na pesi bango tutu mbote na lufu na pesi bango mbote na mpozo na pesi bango mbote pe bana matati na linga bino mingi na pesi bino mbote ya mingi nzambe apambola bino. Merci beaucoup, je crois bien Willy Bosso Soso la bino kala mingi te tozana mawa totiko perdre wana penda vienanga babanda penza fondation ya Lumba Bao le président Sita Lando motema mère Mike président Sita autiko tika biso vraiment salinga passe mingi na motema parce que dernièrement nazala ki wana tina kati hôtel na ye vraiment il m'a donné vraiment la chambre gratuitement, j'ai rien payé tant on a bengi vraiment papa il faut na comme wana na komela ki wana batu ebele bazo ko talanga wana j'ai rien payé grâce à ces papas vraiment président Sitalandu vraiment bande ko supportenga le loté vraiment isalinga pasi mingi koleka tozo kolela na libota ya papa Sitalandu motema ya mermike et puis na libota pe ya biso susu ya Kasu grand frère vraiment Thomas Kasu auti ko tika biso et puis Pichu Bodo oyo pe genio azako bunda pe pona culture ya mboka na biso vraiment Pichu Bodo Matadi et les liens malgré tout et comme Kimbilinga toyoki déjà baiko awa na kati ya poto vraiment police na biso bake ko kunda ye mbango pona ko tia kimia vraiment question na me repose pe Pichu Bodo na libota mobimba
teuti koyoka mpe bato ebele lokola papa na biso le doyen Kimpakala, le doyen na kati ya préfet ya Institut Londe, vraiment papa Kimpakala, vraiment sali bana poto nyonso pasi ezala pe bana matadi bana Congo central, vraiment nazo comprendre te na matadi batu bakomi kokufa kaka lokola baje, tozo comprendre soute qu'est-ce qui se passe, papa Jacques Mbadou Situdi Mavungo, lourd tela pe makamboyo. Na yebite ba docteur na biso na Congo central, batu bolamuka na tongo mutu akofi. Oh. Et ça, le poisson d'avril, mais la penza comme réalité. Il y a un grand nombre de gens et ça la paix battu Moussou, et ça la maman Moussou qui va éco, Moussou Bossani Bakombo, vraiment, tout ça, vraiment, pardon. Maman Elliot. Ah, maman Elliot, ce soit Otiko Tikabiso, maman Elliot, ça, battu belé, peine à ma famille, Otiko Koufa, vraiment, et ça la passé, il y a un bakonzi à Congo central, boy bapé kotala, quoi améliorer, je sais pas moi, Nakacha Bopito, Toyeba. Ce que ça virus, ce que ça nini, ou bien ma maladie normale, vraiment, pour nous la depuis Bruxelles, vraiment, on a passé Moteming na bana Matadi, Moteming na bana Congo central, Moteming na bana Kinshasa, Moteming na bana Poto, Nyonso Balinga Kotala, le prophète Lumbaba Lokola, Dede Mabia la Rakati à Paris, et Zalape Carlos et Salim Elou Teteluakanda, Yokason, Atala Kabiso en direct qui a Dias Congo, et Zala. Boza et Belé na Hollande na Kobo Salakate Dodoli Luzolo, le vice-président Yabana Matadi Ferdinand Konzo, président Yabana Matadi na Hollande, ils ont la peine de Konabiso Shogou Menzaou, Badepse député na Amsterdam, ils ont la peine de Shogou Menzaou, le secrétaire Papa André Nazivol, Boza et Belé Bosutenaga le prophète Lumbabao, le président Semble Matamba Yabana Matadi à Belgique, ils ont la peine Awa Roger Today Tomorrow. Miroger na pesibino vraiment bambote ba Gianni de Londres ou tapeza ba Londres azawa na kati ya Bruxelles Claude Makies na kati ya Paris boza ebele ba Jacques Diando na pesibino bambote batunanga tu ata oyoki kombote ko kangela lumba ba okanda te benga kaka ta mo SMS na kosanga te ko pesa yo mbote tika nzamba pambola bino une fois de plus bana ya monde entier depuis Bruxelles botika na malamu Sandoka. Ah Sandoka Sandoka soki na pesi mbote te doka kosilika makasi ne konanga Sandoka au moni conservateur to kuta de soso na kati ya Bruxelles ça grâce à Dieu parce que nzambe ne mutu alingaka ba circonstances nyonso ya boye tika nzamba pambola bino depuis Bruxelles botika na malamu